Mbote na bino nyonso, mbote na biso nyonso, otolandaka chaîne na biso ya famille Libota News télévision. En tout cas, na pesi bino ba mbote bisika bozwami balobi tozaka na système à débit ya semaine tozoko kaka ndenge to misana bandeko nanga balobi soki oza moto liboso mbala ya liboso kutana libaku ya chaîne na biso. En tout cas, o s'abonner, o partager, o liker, o commenter peu pourquoi pas et que ça la biso vraiment bien. Balobi soko za famille Libota oko hésiter te ya ko commenter, ya ko s'abonner, ya ko partager surtout et que ça va bien comme la bandi ko na biso nyonso la famille balobi makambo eza somo. Omoni eza na bato msuto monaka na mokili oyo. Omonaka mutu aza na posa lobaka mais na mutu omona tono vide. Mais à se retrouver na internet. Yo na lobaka internet oyo. Tozana bata maele na bazoba tozana na sorte batu nyonso na internet o tellement lelo yo internet on pesa batu opportunité ya koya ko chaka achemo téléphone na lobby pe et l'équipe a koti pe mbongo. Or na karte baka ba journaliste bazaka batu moko osakana bango te journaliste ake ko tanga atangi musala na ye ya ki fatime lelo yo réseaux sociaux o et baby ça na musala ba journaliste ezoye banate na bato batangi te na bato batangi musala na bato batangi musala ngote biso nyoso kaka ozaka téléphone o peliso tio ba dikolobe sans o réfléchir to yeko kolo non ya mon famille Libota. En tout cas bravo belle vie parce que ozana bato maele ndeyo moko zali esengele ka bato maele pe ba pousa na pene na yo ezala vraiment bon à comprendre yango yaya oka message moko ya tina te so pe na obenga ngo audio so pe message so pe vidéo so pe nini bo excusez nga pena parce nga na tie ba audio na kati po nga na osala nga attend que audio bo yoka réflexion ya mutu oyo babengi babakouk réflexion ya bolokoko bo yoka makambo obimisa na munoko na ye yaya oyoki mawa mais la famille avant tout que non liboso na ngana sabino biso famille Libota eloko yo qualité na biso toza nango à chaque fois to sa bémission na ça to lobelo musu ça to chat titre ce qui nini mais toza ça te ko ça la promotion na biso so talibi la plupart au moment na balobela besoin en tout cas bazang ça ko cha promotion te toza ko ça la promotion film na biso te parce que to ya wana pour na ko soutenir des belles vies. Alors muto to soutenir ke na musala na ye na ba œuvre na zo sala yango isengeli na so photo sala ni photo lobela ba œuvre na ye et non te aka ko lobela ba polémique non photo lobela œuvre na za toza obligé ya ko lobela ngo chaque jour parce qu'il y a tshaka ba film chaque jour ninga tshaka ba film chaque jour biso pe toza na droit ya ko lobela ngo chaque jour pour na soutien na ye bande ko nga to moni film la so ninga zo kende vaccination film mo kitoko pensa. Oh non, en tout cas, je suis désolé pour vous. Parce que total, dans la 5e partie, il est au 6e. Film moko kitoko, na ebité son olobanini. Na ebité. Yon to ba Poutine n'est pas ni ratakate. Tout que non est pas tout est pas et loko nini oyo, impact nini oyo, papa na so jiana, papa na so lombi ba signa et puis ba kotisa ba sina bango. Et là, on est dans la carte, si vous découvrir, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Tu as vu le film Poutine en commun, il y a quelque chose dans la carte, tout côté. Et là, c'est qui c'est parce que maman Marie-Hélène, elle a dit que peut bima la vie, c'est qui c'est ma casse. Oh, maman Marie-Hélène. Au lingo bima, tant qu'on côté qu'on se pèle la bonne main. Si vous avez comme autre qui n'a pas bima, pour le monde de comme Koyinda, yango le bibon. Tout le monde peut bisika Davina à qui n'est refuge na home. À qui n'est refuge na home bande kolangai. Yaya, qu'est-ce qui va se passer na kata film na biso ou la vaccination? En tout cas, to kota to ke ko consommer yango parce que maman komi penza. Boyebi que maman koma toujours kitoko. Ma belle a komi penza. Pas na ekutu. Ya lo boko mo irata api. Do arati sakata mungu ate na kata biloko. Et le mot de sa maison, on doit aller oh, Alex, moi, attends, jour, mon belle vie, ça a raté pour à ça, Timbila déjà, le système va mourir. Qui n'a quantité au fond, et côté de automatique. Il y a un monde, il va filmer, moyen de les athées. Nous sommes toujours dans le bon.
Alors, bande ko na sans plus tarder na otie la bino na to la na message et puis to développer en mukie par rapport il y a makamba poison, il y a makamba décor par rapport ceux qui peuvent message et bimi ceux qui peuvent yoka tu peux ba yoka kaka. To la réflexion ya moto na ebité a na partir na kokolo bani ba obanga muta bimi ce qui message to ndeni to ebité menga na bino to landa et puis toko se retrouver après. C'est vraiment triste hein. Et après, c'est notre si, on a évité ce batasi, avant la maille les pendants, on a évité. Pour au niveau de la réflexion, non, non, mon niveau de réflexion, oh, t'es bandé. Emily Bota, tu comptes là, nous, tu yoka, et puis on se retrouve après. Tu bandit. Qu'est-ce que d'accord, boy? Il y a mis ça la vérité, si réellement que yo, te ministre Maramouana. D'accord avec qui d'accord le papa naza innocent na yebi na mama mwana papa bande ko na kati na mukie d'accord naza innocent yo kanana d'accord naza innocent wana walo il s'agit de papa Elombe oh ezana ni Dorcas boloko ko nemte na message oh donc papa Elombe abengaki d'accord boyoka sikoyo boyoka par rapport à makamba poison boyoka on a problème dans la belleté. La veille va belleté pourquoi parce que la belle boss na la mission parce que s'acharner na ba zo singanga. Nazo yeba problème té. Na problème la belleté. Et loko mwana mwasi wana lobby. Bon benga ye, bon tout na ye, alo ki mwe pa ya nani. Ngai d'accord, la tika ni koloba. Et loko wana té. Papa bien papa yo yebi ka ni makama mweza laka loko ya mai tem sona ben nikolo yo wana mai ezo le kate ya wote mtu ba faut ba créer ndenge ka ezala ka mais ngai na bana na koloba tamba bongo en tout cas na yebi papa ay ko benga ben alobi ben d'accord alobi ay mamu wana la famille na kati na mukie ti de boloko ko yo pesa message o yesu ko yoka ki on epa nan point d'interrogation bato si da bana niveau lokuta moko na mona te donc papa Elombe ndenga zana vanda ne ka bana ko benga bango bel d'accord ta niveau lokuta o bato ba yela sur internet to lande ya tala ko solola na kambo wana te ni ko mettre mutu histoire ya problème wana to ya likambo wana to mettre voilà papa Elombe hein alors bana bela bande ko na kati na mwa mukie na kati na mwa mukie na parti oninga zoloba na kati na mwa mukie bifa benga na avocat ya belle pour belle azanan la famille ça fait très mal makambo yo eke mabe makasi façon ya réflexion ya bolokoko na ebité pardon façon ya raisonnement ya bolokoko na éviter ceux qui bolokoko atanga soki aleka na bas de l'école to continue mundirba bitoka plekite teke bino tu boza balage bobangaka belle-vie parce que réputation ya mutu eza danger réputation ya mutu epai kosalir eza ya yo décor kobosana te bato bakose méfie na yo même Jérémie okomona mibaki na kati akoki mpe kose méfie na yo peut-être Jérémie alia poison ayeba ba place euti te peut-être abule etel mais nzoka ndera etel atendera etelo peut-être abule etel nzoka ndera etel otendera etel oyo peut-être ayeba origine na poison na ye te ayeba place euta te ayeba te
D'accord. Otika likambu oyo te. Bino papa Simba nenga zawana. Papa Simba aroma otala intérêt ya bana o ba pesa ka yembo. Comment ça na moto yebi ya ko bien yo d'accord. Papa Simba akoma otala intérêt ya bana oyo ba pesa ka yembo. Lokola Belvi asemara trop. Papa olinga pa be bana na Belvi te. Yeba wonye lorsque yindi entre yo na Belvi bandero na ngabo kata partie oyo. D'accord kanga yango papa ko préférer 1000 fois Belvi que yo. Parce que quand c'est même Belvi t'aimerais pas papa Simba. Papa yo non sema bongote. Tout solo la pesa koto kitoko. D'accord non sema bongote. Non sema bongote. Côté café où il y a poison té. Comment na bangote, yebisa papa. Lokola yo na belle, ceux qui vont ici. Excusez. Mais il faut l'andela. Les deux personnes au baya qui dans la télévision pour confirmer et ça mundirba na bitoka. Ne baya qui ko la télévision qui na Sarah ko le baké. Yo dozaona va confirmer que hôtel qui au Belvi a fait que poison hôtel à Jérémy. La famille na katina. Est-ce que moi so bolokoko? Est-ce que mutu ne salaka penza? Na habité bon pesa no ba réponse. Est-ce que mutu vraiment salaka? To internet est-ce que balanda kama kambele kana internet? To bayaka na baoka koloba tika baya koloba to pe bazo banga mida. Siko yende nga zawana ya habité ke mutu yaki na makambo na réseaux sociaux yaki mida pa loba ke d'accord akangisa mundirba akangisa na Sarah. Na place lo baka akangisa mida mutatanga ki kombo na ye pour mida muta confirmer mida confirmer a reconfirmer mais koka moi boloko kwa zo kotanga kombo ya mundirba ba confirmer ngo na Sarah. C'est drôle hein. Yo na mitu ninga mo est-ce que batasila baza mayele to ezakaka azobanga nde mida aboko cha komba mida yango azokenda ngo bongo to vraiment azosango na nko alobaka bongo pour bayina belle vie to pe bayina bata belle vie bongo tiki make sense te yango na loba na bino bato baya ko sa be mission faut que oyo sa les missions luko tala na mission o bato ba lobeli o tala o landi place sur ce outil ndoko ya ko sala oyo zo mona nako alandi na ete ya landi o la landa bisika makambe wute ki passe bazo loba ya landi yango te ya landi ka o bakata na ba TikTok et puis tu as fait ko sala émission là avant de peut-être très bien pour les zo mona chazo ba makama malamu alors pas makambo ko ya bien en cas ba te kazo kende hors sujet parce que mutu o ya bimise ki makambe ki mida sarangani na mundi baba yaka ko sala analyse o biso to sali ba analyse sur likambu yango. Siko comment ko koloba ke d'accord a porté plainte et pas Sarah na mundirba. D'accord a porté plainte et pas ya mida oh to porté plainte et pas ya Sarah. Siko to ke pas to zonge pas. D'accord. Soit disant maloba oh yo zoloba na biso oh boloko ka zoloba awa ba solena papel lombe. Ya ebi makambo na te. Mais pona ko kolobela ani azaki d'accord yo lobela ani yo pesa ani makambo anya lobaki pona ye azaki d'accord yo ko pesa yo sa droit de réponse n'est pas papa maman ani mais et pas papa mida akoki ko yo sa droit de réponse ta lobaki na ebi makambo ta attendez bon moi est-ce que bisika tricage ezali si qu'on a place et l'éviter ce que loko ezolinga linga ba sani ce qui pesa façon ko yo ko lobela pour que ce qui bela za la idée wala a freiner topé intimidation topé ni en tout cas là on comprend de ce par là je ne comprends rien et puis azo continue ko lobake bino bata famille bota na comprendre bino te oh il kambe uche pa na bango famille bota zo sala ba réaction par rapport ya makambo ba lobby mais yé azo ko loba na sens que famille bota mtabimisa est-ce que famille bota penza ba ko ko bimise loko wana toza mayele toza batu ko boyoka na internet on boza mayele ko bato sila boza mayele est-ce que famille bota ba ko bimisa ba chose pareil bon ba ke décor atia de belle atinda ki décor aya ko cha la nani poison est baby wait
est-ce que bango penza bakoki vraiment koya koloba makambo bango ne babimisa ngo to foi utaka na ngambu na bino ba contre Belleville bo bimisa ngo et puis bon basala ba analyse na par rapport à ça. Est-ce que boloko ko comprendre ngo na nti ai peut ko ça l'émission avant voilà ce que baku ko ba est censé ba pas dit ko répondre au lobby à solo au lobby pena bien au taper mbala moko emonani vraiment niveau na bino est trop bas. Oui, il faut réfléchir. Tant que midi, moi, quand on fait des émissions, il faut réfléchir. Il y a des gens qui ont à la télévision. Il y a des gens qui ont au lobby, au quotidien, c'est pas bon. Et puis vraiment, là, en tout cas, bon, il y a ceux qui m'ont dit qu'ils ont une formation, pas bateau, ça des émissions, ils battent des bakendara, on matière en haut, étudier matière pour que ça l'analyse est très important. Parce que ma cambo aux autres, beaucoup ils ont un sens certain mon qui était. N'importe ce qu'on bang à midae, pour midae dans la potoué. Il y a beaucoup de familles parce que mon taux de corps a coûté qu'au canis, ceux qui ont porté plainte. Ah, porter les midas pour midas, même temps à combo naïe. Midas de tangi combo naïe, qui yem taïe bisagiye. Si quand on aux autres baquets, ben, vite sera qui qu'au funda, à qui qu'au funda face à la preuve, ben, vite preuve venir aux allant. On peut ben, vite batangi combat décor. Il y a des décors, ce qu'on fait, le casco, azong, à servir, de tout, ben, qui qu'au porté plainte. Il y a même temps la vérité. Il y a des décors, une fois là, c'est la vérité. Oh, place ben, qui est décor fondé. Est-ce que ton rôle, ma cambo, vous raisonné? C'est vraiment malheureux, pour la bataille là. N'importe quoi, mais tout n'a bien ça là bien. N'importe quoi, dans la caba, vu au boluka la télévision. Et ça passe, c'est mawa. Bande kobo yoka. Boka place, mais toi, bataille, les ça la raté. Bah oui, il faut bien avoir preuve. Oh yo, ben dit appelle ça au poison, on peut ça Jérémie. D'accord. Vous avez acheté, s'il vous plaît. On a fait nos conseils d'artistes. L'artiste n'est pas ni tellement belle vie. Moi, je ne sais pas si les gars m'ont dans l'ensemble. Ce gars coûte $100, $50, des bons à belle vie, ma casse. D'accord, réputation, d'ailleurs, on est sali, aya. Mouta consulté, bah, tu vas aussi messieurs, d'ailleurs, au kito, mata. On a eu fait ça vrai. On revit vraiment, il y a un plus tard, faut quoi agir dans le problème côté. Si on fait les Cameroun, on remonte à Obiso Solo, on le battait, on le battait à Solo. N'a la cliente, on a hypocrite. Attends Jérémie, toi attends Moutounion, ça va dans yo. Oh, il y a ton arrêt pas belle vie. Ozo, on le voit pas belle vie. Ozo, nous quoi faire tout tout. Bakouana, on va nous les kenge. Attends si là, on va nous le colombo, on a 4 locomons libanda. On a 100% na yoti. Lucas sauvé image là yo. On a un papa si malobité. Yo sauvé une image là yo. Lucas sauvé image na yo. Quand on y a que ma cambouane est dans le coup, on dit qu'elle a coupé ma histoire à poison. On dit qu'elle a aussi ma poison, il y en a belle vite. Bon, tête ma poison, il y en a belle vite. C'est que d'accord, il faut Lucas soigner image na yo. Au niveau de ta belle vie, vous avez tombe la macambo. Des fois, on a un cambo. Vous avez perdu vos autres tombes la macambo, le roi l'État. Vous avez perdu. Mais non, mais dans un moment, on comprend le discours. Bande kona Katia. Est-ce que les cambo et outil n'angamba bata si là, tu es outil n'angamba bata belle vie. En tout cas, na mona nanga batu, mais non na mona niveau ya batu aboité au bata pas si là. Oh, peut-être en tout cas, vous excusez-moi pour les termes, les insensés. Parce que comment on se comporter, vous m'accablez, tu pas na bino. Mais peut-être que vous avez un mide. Oh, peut-être que vous avez un mide sans blague. Niveau il y a réflexion à Bolokoko. Et ils ont passé na Sony. Na Sony, pena di kambo batu bakati kati na batikto yo ngolo bake yo mona ki bisika mida sala ki mission te ko confirmer. Yo tikali ko mona ngote. Yo tikali ko mona ngote ke uteke pa mida pour baloba ki bata belle vie ba sala par rapport à maloba oyo mida lobby. C'est vraiment malheureux. Et puis dans telle émission moi ça n'a dit oh, n'habite son bengi na yebi en tout cas j'ai pas compris. Comment tu as réfléchir boy? Comment tu as réfléchir boy? Ok, sans réflexion et puis tu as l'internet bon ouais. N'enga c'est émission pour n'aie pas mon akelo ba eza ba kukango. Oh ba lanjo ba ebi ki likambe obite ke pa mi da ba sekio pe na peni ba sekio ba moko ba kukango ba bi pour te la mona moi show. Ya ebite ke mi da mtaloba ki ba sekio. Pour la ni boli ko yeba ko information te bon vérifier information avant ya ko ba la télévision.
Ce que moni eloko moko ebimi kuna ba mais kana koluka source ya vidéo ya liboso et où tu pas nani alobaki ozi source oyeba et a pas paiement. La famille, tout s'abonner, tout partager.